bien-aimés dans le Seigneur, tu peux subir mbote, mbote, les sous mbote, katikati, o banda ko wabino, bongo, tu es bosso na bino, les sous pour la koeba ko banda, émission na biso, na kati na radio, télévision, Congo Mon Christo, ne tu peux na bino, banso, mbote, 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 les sous mbote, si quelqu'un na biso, aleka, na koeba kozala, elongo, na bino banso, o bozali, connecté encore dans notre studio Radio Congo Mon Christo. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, de Pessibino Basso, mote, les sous pour la Koeba, pour se brancher dans Radio Télévision Congo Mon Christo, pour Radio Télévision Congo Mon Christo, et ça, Ngunduka Wapi, ou ils allaient couper ça, Zambénion, son mote, na tango na lelo, mote, ou ils allaient la première chaîne chrétienne en Irlande. Tu peux si Nekonadi Ngakwa Mote Sika Kutamina français. Que Dieu vous bénisse. Merci bien aimé dans le Seigneur. Tu peux ce qui bino rendez-vous Lelo Tokolobela à propos il y a référendum. C'est quoi les référendums irlandais? Voilà bien aimé dans le Seigneur. Tu sais Nabiso en direct. Si vous avez des choses à parler, tu Yepsi Nabino Kubenga Potomeka Kosala débat Oyo ensemble. C'est pour cela que tu peux mbote les sous pour la Koeba, se brancher encore dans Ngundu Karabiso, il y a Radio Télévision Congo Mon Christo, bongo te kole Karakoeba, ko pesa na bino loyembo, sima loyembo, net Koeba, ko solo la, l'état, to benga bande comme sous bakota na ligne. Merci. Sokina koma boye zalipo nanga mokoye nalinga kikola ndabanzela oya mabe nalinga kikola ndabanzela oya butu moi bonanga butu nde moye malamu bonanga mabende malamu tango na lela vinanga yebaninga. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, tu es ici sur le micro. Pour parler de l'eau, à propos, il y a référendum. Référendum, c'est quoi au juste? Référendum, c'est quoi? Biso, tu as dit la bino, juste pour la koeba, talisa la bino, opinion, il y a pas Christo concernant référendum ou les alikoya, opinion, il y a pas Christo et Zalinine. Voilà, tu as dit Irlande et Zaliko Kende, bon, qu'on vote. Irlande, Zaliko vote, loi, Oyo et Zali, il y a abortion. Donc, constitution irlandaise elle est changée, Baniba Banda, l'on l'a basi Zemi na Moka Ol. Alors, car nous savons très bien, l'Irlande est un petit pays, où ils ont 6 millions d'habitants, ils ont un pays où ils sont catholiques, ils ont un pays où ils ont indépendance depuis 1935. Donc, c'est très important, nous, il y a quoi des informations, il y a Moka et Sika, te vendent comme deuxième patrie. Et c'est pour cela que Congo, Radio Congo Mon Christo, de l'eau, Tolobaki, Tokoeba, Kosolola, à propos, il y a l'élection au référendum au Ezalikoya, na date le 8 mai 2018, na Katia, Irlande. Bongo, l'île Nabiso est en direct, Tokoeba, Kobenga invité Nabiso, El Bosso, Toalinae, le pasteur Constant, Yé Akoleka, Nakoeba, Kolimbolo Nabiso, Koebisa Biso, en tant que Christo. Le lengeni oto qui se comportait dans le référendum Oyo et Zalikoya, to ba Christo ba lengeni ba ko voter oui ou bien non dans le référendum Oyo et Zaliko Salema awa na mboka ya Irlande. Na ngo to ko ba ko fungula ligne na biso ko benga le pasteur Constant ye akoleka ko expliciter na biso au juste et Zali nini position ya ba Christo ou bien en tant que pasteur akoye biso nini. Donc c'est pour cela, dans la radio Congo Mon Christo, il y a une position, il y a un Christo, dans le référendum, il y a un référendum, il y a un Christo. Merci, pasteur Constant Mote. Mbote Mingi, Papa Alpha, merci, to Zali en direct dans la radio télévision Congo Mon Christo. To Bengio Lelo, en tant qu'invité à la mission spéciale, il y a quoi intervenir.
na sujet oyo to zali kolobela na mkonda lelo oyo babengi référendum 2018 na kati Irlande lokola yo zali bongo moko ya pasteur ya kala katikati na mboka oyo to lingi vraiment oyo bisana biso to bisana bandeko banso bazali na ligne kolanda biso de peu partout référendum oyo ezali na bénéfice nini epai ya basala na nzambe to ezali na bénéfice nini epai ya bakristo ba chrétien. Merci mingi, merci. Na référendum oyo etali avortement na ndenge tozali kokanisa nango etonke biso ba Kristo ezali très très important parce que na kolandama na mokanda ya Jérémie ezolakisa biso ete nzambe alobi ayebi biso liboso ete toya na mokili liboso même tosalama na kati ya libumo mama ya sili koyeba biso wana ningolandisama yebisa biso eke mutu azalaka considéré mutu pas seulement l'air abotami mais liboso ya na mokili nzamba est considéré déjà azali moto. Alors lokola nzamba so considéré moto liboso ya na mokili tango azana libumo mama asi ayebaki ete aza moto soki moto oya mokili abomi moto oyo nzamba azo considéré moto azala adulte azala na kati ya embryon na kati na libumu bakobengeka mobomi elokola loi ya mokili pe ya nzambe ezo condamné moto oyo abomi moto eza même condamnation na liboso ya nzambe na moto oyo avorté na moto oyo abomi moto oyo aza adulte. Mais parce que ça tolingito tuna mutuna msusu yambo continuer na bamakambo malamu zoko ebiso na regard ya Bible. Mais tout le monde en Irlande l'église mingi bazali ko pesa éducation chrétienne par rapport à sujet au référendum. Tout le monde depuis balancer campagne oyo juste dans une semaine tozali ko kende ko voter. Mais tout le monde balingoma mingi ya ba Kristo na mboka wa Irlande bazali ko beta pena settle comme ote bongo nini ukokoyebisa na ba collègue na yo ba pasteur to ba porte to ba prophète o bazali katikati na mboka oyo ya Dublin. Ngai namoni lokola personel biso nzela lelo to bango na kati ya bitando ya radio esengeli na yo pe kozwa likanisi lelo yo na ndenge tozosolola ke totala na kati ya mikolo yo oluka mokolo esengeli tokoki kopengisa bandeko nyonso ba Kristo mpona kolobela likambo yango po eza na ntina mingi na kati ya na ntina na bilenge na biso oyo bazokola sikoyo. Moi je pense que eza na bandeko mingi bazali ya ligne bazali kolanda yo eza bandeko baza connecté à France tozomona ndeko mosusu aza connecté na Cameroun na Thierry Sulambi toza na Majoli toza na Chimène bandeko bali mwa mingi bazali kolanda yo même na Kinshasa na komona bandeko bazali connecté bazali kolanda yo mais oyo ezali mingi sujet oyo ezali vraiment concerné na biso ba résident ya Irlande awa na kanisi o single na yo ko beta mingi sete vraiment na l'église na biso baleka koyeba ko sensibiliser un peu bandimi parce que to zali mingi awa lo lengeni to ko voter yango na lobby na ba église nyonso oyo biso toza na Irlande esengeli na ndenge toza na kati ya radio boye koyeba ete kobelela kosenga na bango bateya yango na kati ya église parce que lingomba o tozokamba mangomba eza tozokamba nde bato moto biso tozokamba nzamba bandaki ko considérer avant ya na mokili soki toyebi kote ya makambo minene boye te oyo ezali base ya bomoto na biso liboso ya nzambe bongo tokoteya ba oyo tobengi bato baotambola mokili ndenge nini parce que likambo ebandaka tout d'abord na base avant moto akoma motu nzambe moto akomisake motu bongo aye na mokili. Alors soki biso tolobi totika place ebandeli ya motu toteya kaka place moto akomi cela veut dire mosala na biso tokosala yango bien te yango wana likambo nyonso il faut tobanda ngo na ebandeli tozobeta mbela na baeglise nyonso bayebake avant mondimi akoma mondimi abotamaka mais liboso ya abotama nzambe asi ayebaki ye mpe atindaki na kati ya mokili aleki na liboma mama. Alors likambo ya monene mpona biso bandimi mpe bato toteya bana na nzambe
et sengeli to beta c'était makasi eza yango wana po te mutu nyonso ayeba ke valeur ya mutu ebandaka na Nzambe pe aleki na libumu mama bongo sima lobi akoli abotami akoli akomi membre na église songolo. Alors pour moto comme membre il faut outa na nzela wana. Alors soki biso to posali nzela wana comment to kobenga benga bandeko tout ya bango comme état ba membre na église na biso yango na to sengi ba pasteur nyonso ba apôtre ba prophète ba banda koteya e bandeli onga na benga mingi ba enseignement élémentaire oyo ya bibandeli yango wana sengeli toteya na mangomba na biso parce que lingomba ekambamaka na bato me bao basana kata lingomba bautaka na mabota et sengeli na biso koteya likambo libota pe kotelema kobeta site makasi mutaye batina na libota liboso na Nzambe na biso. Ok, merci mingi pasteur Constant. Moi je pense que Moutoura monsieur Ezali na awa na Irlande ba passer francophone nyonso bozalaka bongo na lingomba la bino to organisation na bino ba bengi EPFI depuis balancer campagne oyo référendum katikati na mboka oyo to la l'État irlandaise. Est-ce que na lingomba la bino ya EPFI bon je déjà makanti ya kovanda ya koyeba comment boko sensibiliser ba na Nzambe nyonso ou bien ezali kaka maliboso ozali ko lancer appel oyo na ba collègue to na ba ndeko ba passer banso. Na kanti oyo zambala liboso to lancer appel oyo parce que to moni même bayi mokili o bayebi bonzambe te bango baza ko telemela likambo wana pe lelo bati yango en jeu que batu ba voter. Or po yana mutu na mokili ezaka posa ya mutu te mutu a voter ou bien sur décision mais ezalaka posa na Nzambe Nzambe nde mutu atindaka biso na kati ya mokili amandataka biso na kati ya mokili eza mutu te ako décider. Alors mbala liboso kanti tosola likambo oyo pe tobeta mbela ete ba pasteur na biso nyonso non seulement ya Irlande mais na o bazali na mikili nyonso tout place bafandi babanda kotelemela eloko wana makasi oyo biso tozoko benga enseignement élémentaire ya vie ya mutu pe ya vie ya bonzambe. So zangi enseignement élémentaire moye église za na nguya peza la makasi na ndenge Nzambe alingi ezala ekozala te pe mutu akoyeba tina te pour nia yaka église etina na ye ya bomoto ya kovivre na kati ya mokili pe na rendez-vous oyo tozozila ya nkolo yesu kozwa biso kokena biso na lola esengeli to banda ndenge ezwami na biso lelo nzela tosolola yango tobeta sete su makasi ba pasteur nyonso nao bazana ba PFI oyo pe bazali te totelema toteya o ezali enseignement élémentaire na kati ya Bible pe na kati ya bomoi na mutu na mokili. Mais pasteur tolingi o limbona na biso soki bandeko banso bazali kolanda biso en direct na Orao Box page 89 pe en direct na chaîne na biso YouTube vous allez pe en direct na chaîne na biso ya Facebook live nengito zali ko kende boye et puis lisusu ozali en direct na site na biso ya www.congomokristo.org bandeko banso bazali kolanda un peu partout tolingi soki ko rappeler biso président ya EPFI ya lingomba ba passer Irlande ya Irlande comme nani bongo toki ko kota lisusu contact nandi ko passer wana. Bon actuellement ngai na koloba lokuta mabe na yebi organisation ya PFI siko ndenge eza organisé te depuis 1900 et 2000 plutôt depuis 2000 il y a 3-4 ans depuis na assisté na réunion souka ya PFI actuellement na yebi te situation za ndenge nini et puis président Azanani mais na yebi ete PFI ezali eza toujours kokamba na bandeko pe kotambolisama ndenge ezali mais au juste actuellement na évité président Azanani to azali nani mais ekoko zanga te to pe sa pembela na bandeko nyonso ya PFI place bazali et que tango yango yo tokoki kotelemela likambo munene oyo parce que dernièrement to ça dit devant moko muke ba tuzali koloba
réfléchir ndenge pour récupérer la jeunesse actuelle bazonga na kati na makambo na Nzambe. Or moyen malamu ya ko récupérer la jeunesse actuelle bazonga na kati ya Nzambe et c'est tout ça bango na ntina ya mutu ko yana mukili na posa na Nzambe. Et tina na mutu ko yana kati ya mukili na posa na Nzambe yango nde mutu ko sala jeune à comprendre pe atelema ayebaki soki le za mukili mukolo moko na kozongaka pona kopesa compte rendu ya bilan ya oyo nyonso nga na salaki na kati na mukili parce que Bible lobi mutu asepela na musala oyo aza kosala alia aza malamu wana ezali part ya lifuta na ye kasi lobi na biso na Hébreu 9:27 il est réservé aux hommes de mourir une fois. Une fois, bongo à côté le malibosu dans Nzambe, on a qu'à justifier et l'autre nini à salaki. Or, ce qui mouto a bien le tinanaye à cause la mototé, tinanaye à koyana mukilité, et ça est difficile pour mouto a bapé tinanaye libosu dans Nzambe, pe na musala Nzamba tindi à sal makati mukilité. Ok, merci. Namosala Nzambe a tindi asala katikata mokilo parce que constant, je pense que aussi là qu'on peut sur la biso verset mon cause très clair dans Jérémie 1:5 aussi qu'on bisa biso que avant le lengue malobi avant que je t'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Bon to connais ça yo moi 2 ou 3 minutes sur ko limbola ba Nzambe à propos ya verset oyo ezali ko c'est lié encore dans makam autre ko sola lelo awa. Bongo simanango ko pesa na biso ba programme ya lingomba to pe ozali na annonce mso ko pesa bongo to ko mekavement ko eba ko pesa yo moto ya suka pona to ko nye mission na biso. Merci mingi. Verso wana to uti ko tanga ya mukana na Jérémie eli koloba na biso boye. Liboso ete mutu aya na kati na mukili. Ezali Nzambe nde moto amandataka moto na kati na mukili. Eza posa ya ba parenté. Eza posa ya mutu te a décider. Ezali Nzambe nde mutu atindaka biso. E na tinda na yango nde epesaka lisu Nzambe droit likolo na biso na mokolo ya suka o biso tokozonga o mutu okufi lelo ozongi na mabele molimo na yo ozongi na bonzambe po ete mutu asambisama liboso na Nzambe parce que Nzambe nde mutu atindaka ye na posa na ye ya bonzambe. Yango wana ni koloba ete Jérémie Nzambe azalaka kosolola na ye alobi na ye Jérémie kende esika nga na tindi yo okosala boye Jérémie amonaki makasi na ye te po autaki na famille moko oyo ezalaki ya moindre ya moke na kati na Israël mais ayebaki te ke mutu azalaka kosola na ye aza Nzambe oyo ayebaka ye avant yaya na famille wana ya lingi susa betela Nzambe lisolo ya famille na ye na situation oyo aza ko vivre Nzambe atindaka ye ayebaka ke Jérémie na otindi na famille wana pour un jour neti mokona lelo naza kobenga yo na se servir na yo na likambo na tina onga na tindaka na kati mokili. Alors na ntango na biso Nzambe alingaki biso totika ignorance te yango wana atindaki Yesu po alongola biso ignorance oyo Jérémie azalaki nango na ntango na ye yango Yesu aye apesi biso mayele oyo biso tokoyeba tina nini Nzambe atinda biso na kati na mokili pe nini tokosala yango na Biblia ezosenga na biso toyamba Yesu oyo mokonzi pe mobekisi po tolongwa na kati na ignorance oyo ezalaka na ntango na kala ndenge Jérémie liboso na Nzambe il fallait ayeba ete oyo azobenge ye nde mutu atindaki ye na mokili pe ye mutu asala ye mais ye alingaki aexplike lisusu Nzambe situation comme si Nzambe aza na ignorance ya koyeba situation ye azalaki nango yango nazoloba na mokolo na lelo ndenge tozoloba na ntina oyo etali avortement eko kozwa décision ya yo te kozwa décision oyo eza contre te parce que Nzambe azali contre avortement parce que Nzambe ntango atindaka Jérémie pa ayebaka te yo lelo nakosenga na yo oyamba Yesu wa mokonzi obekisi ntango okoyamba ye pe molimo na Nzambe ekoclaire yo okokoma na sagesse na intelligence
ya koyeba importance na liboso na Nzambe pe nini boni Nzambe azozila yo osala pona ye yango kotinda yo o considérer mutu non seulement soko monie na mukili mais o considérer mutu autaka na Nzambe pe un jour tokozonga pona ko justifier liboso na Nzambe oyo biso tosalaki na mukili na nse awe biso église ezali action chrétienne évangélisation pour les nations alors moyen aussi ça masolo nyonso na radio na biso ezali te po tango ezali muke mukolo Nzambe akobongisa malamu nde tokolobela verset oyo ya Jérémie et ko sa biso mukolo mobimba mikolo mibale to mikolo misato mpona ko expliquer yango alors nango tolobi tozali action chrétienne d'évangélisation pour les nations oyo tobengi ACN Ministries tozali kosangana na tala pour le moment na kati ya Mark William et na mikolo oyo eza koya Nzambe soka bongisi tokosangana na City West na National Education School et wana ndeza place Nzambe ko bongisa biso na place tram ya City West esukaka nde tozana mabongisa na place wana nde tobanda kosangana na mikolo ezali koya. Alors, ceux qui peuvent nous contacter, biso, tozali na Facebook, Oyo, Bakomi, Mahamba, Mongal, et ceux qui peuvent être beaucoup soit biso, peut ceux qui bozana posa makasi, bo contacter peut Congo mo Christo, bako peut sabino, ba coordonner nyoso, pona biso. Tika et enkolo apambola mukolo mobimba ya lelo. Pe apambola libota moko na moko pe apambola sus koleka radio na biso Congo mo Kristo pe na balandi nyoso pe surtout basali nyoso pe bana Nzambe place bazwami na mukili mobimba. Merci Kolo apambola. Merci mingi pasal constant tondi botondi lolengo le kai koyeba ko yamba invitation na biso pe ko limbola bana Nzambe nyoso na bwanya nyoso to na boyebi na limemia nyoso aussi ko limbola concernant Maïmazaï Koleka na Moko Néerlandais pour un référendum oyo bongo suki kolo a possibilité de sungolu to koyeba kolukayo pour na koyeba ko développer le sujet o que avant ba élection o esi la koma. Merci mingi mokolo molamu to tombelio matondo matondo bo pambolama. Merci mingi bien aimé dans le Seigneur wana ezalaki en direct ya radio télévision Congo Cristo ezalaki bongo pasteur Constant Mayamba le visionnaire l'église haute beng ACN Ministry ye azali basé bongo na mboka na tala asili ko pesa na biso ba donner ba coordonner le lenge nini to ko kokota contact na ye ceux qui tolina posa bongo to ko rappel na bino azali vraiment mosala na Nzambe le plus puissant encore na kati ya mboka oyo ya Irlande ye abani mosala oyo uta kala bongo yango ye azalaki moko ya invité spécial na biso na mkola lelo yango tolikai ko benga ye na émission na biso oyo tolobela référendum to émission na biso oyo tolobela ba Kristo to kolobela ba Kristo ezali tranche oyo ezali koleka katikati na engunduka na biso ya radio télévision Congo Kristo oyo ezali bongo suivi partout dans le monde tolei ko pesa mbotela bandeko oyo bazali connecté na biso ndeko na biso Ernesto Capitao pe ndeko David Mabiongo oyo bazali kolanda biso na mboka na Dublin pe susu ndeko Vangu Simba pourquoi pas to pesi la fille de la promesse mote sikawa pe kutem bango peto pesi bande konyo Solange Landu bozali mingi bozali na ligne bozali ko na biso kasi soki bozali na ba suggestion ya ko bisa na biso bokoki pe ko benga na numéro ezali affiché en bas de l'écran na 00353 87 73 229 bongo kuna bokoy ba ko zo biso vraiment ya mobimba pona ko ba ko solola mai matali référendum o ezali koleka katikati na mboka na Irlande na date ya le 8 mai 2018 bongo bien aimé dans le Seigneur le lengeto le kaiko solana ndeko na biso pasteur Constant Mayamba yekuna asiko limolo na biso maimatali totuna gimituna maimatali epefi le lengeni bango basé ko kende na ba sujet oyo kasi tokoyeba koluka lisusu mongo na kolo mususu katikati na oyo mboka so tokoyeko tuna ye mi tuna concernant maimazali koleka pour na référendum oyo ezali ko salema katikati na mboka na Irlande ba sali na kolo alobi nini bongo tokoyeba koluka ba sali na nzambe mususu oyo tokoyeko tuna mituna ba ka olimbola biso vraiment le lenge nini makam o nyonso ezali ko salema katikati na mboka oyo bongo soki ozali na mituna le kala koyeba toyamba ndeko msoze ko benga biso
Oui, allô, Ndeko Mbote. Allô? Allô? Oui, Ndeko, Obeng Biso wapi pesa biso kombo? Allô? Oui, Ndeko, tozali koyoka yo? Oui, ngana bengi kombo na ngai Mama Chantal. Ok, Mama Chantal, contribution dans les années nini pona émission oyo tozali kolobela mai matali référendum to bolongoli zemi oyo l'état oyo ali kokotisa katikati na mboka oyo evandi biso. Ya solo papa nga na bengi na sepeli mingi pona teme oyo papa Zamba pambola yo. Ente contribution na ngai ezali ke tobeta sete mingi pona likambo ya référendum oyo eleka te. Yango nazali kobelela mingi bandeko bakota babenga po toyebana kosolola kopartage na ntina teme oyo papa mpona ngai naza komona soki référendum oyo baete bato bavote yes eza lokola tondimi toboma bato eza lokola tobimi basasin papa po te bebe koboma bebe mobimba kobanda na zemi deja ya 3 mois eza deja mutu mobimba asalami alors nzambe na biblia nzambe azali kopekisa biso koboma papa soki tomoni yango ezali parmi les 10 commandements oyo tomoni yango na Deutéronome 5:17 kuna bazali kobala biso pe ete ezali parmi les 10 commandements balobi ete ne tuer point papa mutu oyo yo oza koboma na libumu wana azali ya mutu azali kopema yo ozwi obomi ye bongo sikoyo mokolo yo kokufa masila mwana wana ekoganga likolo ya moto na yo ete nzambe akotuna yo mokolo mosusu obomaka mutu mobimba na kati na libumu na yo papa peut-être mutu wana azali moto oyo nzambe alingaka ntina ya kobikisa mutu moko songolo na nzela na koteya alingaka azala paster alingaka azala évangéliste yo ozwi moto wana obomi papa ezali lokola oetufe liloba na nzambe oyo mutu wana alingaki komemela bebe wana alingaki komemela mutu moko songolo papa ezali pasi mingi yango ete mpo na ngai papa ntango tokokende kovote toke kovote non toboyi avortement na mboka na biso papa yango ezalaki contribution na ngai papa. En tout cas, merci maman pour na koyeba ko benga radio télévision Congo Mo Christo pour na koyeba ko contribuer encore na station oyo to ebite soki ozali na liobana suka ya mboto continuer maso na biso na radio télévision Congo Mo Christo maman ko pesa biso liobana suka ya mboto pesa moto ya suka. Papa liloba suka ezali kaka ke po na ngai en tout cas tokangama na Nzambe ete Nzambe aleka na kobatela mabota na biso ete to continue kobondela to lemba te na pasi na bisengo to continue kobondela papa penzamba pambola yo lisusu na initiative oyo ozwi ya Congo Mo Christo to landa kango papa merci mingi. Merci mingi mama tika nkolo alekana koyeba kupambola mama na biso osi kobenga pona émission to kopesa contribution na émission oyo to bengi référendum 2018 na Irlande na émission na biso to lobela ba Christo. Tolobela ba Christo ezali tranche oyo ezali koleka 4 na radio télévision Congo Mo Christo bon oyo ezali émission na biso numéro 0 to bandi lelo na maimatali référendum 4 na mboka na Irlande bongo to pesi bande ko banso bazali connecté encore na biso to pesi ndeko Junior nyangi to pesi ndeko Ernest to pesi ndeko Bisa KMC mbote mingi bongo tikato yamba appel mususu. Allô? Allô? Oui, allô ndeko o bengi biso wapi pesa biso kombo na yo? Na bengi bino na mboka lang. Oui. Kombo na ngai ndeko Marcel Bondo. Merci évangéliste Marcel Bondo to sepel mingi na bobengi na yo na radio télévision Congo Mo Christo to lingi vraiment même biso li même yato l'éclaircissement concernant le référendum 2018 oyo pona biso basal na Nzambe et sengel na biso to se comporter le linge nini. Ya moto fongola makomi na lingaki na à chaque chrétien face à sa responsabilité parce qu'on a remarqué que ba Christ est belé ba ni ba d'abord c'est au jour la visée pour mboka cela voudrait dire que belé quand on ba élection na lingaki na salisa ba ngona biso au lieu so ba zo mukanda ya motane so ba na droit ya se prononcer cela voudrait dire que bazana droit ya kovoter eloko ya liboso eza kotelemisa communauté nyonso ya bana nzambe na kati ya mboka oyo bayeba d'abord kosenregistrer auprès soit ya garda soit ya bakansi mpo bazala d'abord baélecteur ya solo tokoki koyawa tobeti mbela mais soki bato basenregistre ebele te ekozala malamu te et tant que aussi chargé ya communication n'est-ce pas
de ma pasteur, c'est un des devoirs. Et Ok. rappeler baninga nanga batali na nzambe batalisa bandeko na nyonso bakende kosenregistre esengaka bongo te mpo motu dabord asenregistre comme électeur okoki kozala na passeport ya mboka oyo disons ya bairlandais soki esenregistre te mokolo ya kovote okovote te. Alors voi ya mwana na nzambe nyonso ezali très important na situation oyo ezali na yango. Mboka oyo ezalaka boye te mais komona te makambo ebele bandi kokota na mboka oyo eza makambo ya mbili. Or que biblia ezali koda teke biso toza bana na nzambe toza lumière il faut toéclairer bisika nyonso biso tozali. Alors koéclairer na biso na situation oyo il faut toagir kolandama n'est pas makomi na nzambe. Nzambe azoloba nini concernant avortement nde eloko ya liboso. Biso oyo tozali bana na nzambe toyebi Yesu Kristo toyambane tobatisama. Biblia ezotalisa biso na mokanda ya Deutéronome. Quand on parle du commandement, 6e commandement ezoloba boye tu ne tueras point. Nzambe alobi okoki koboma te. Amen. Or que eloko oyo bazali kosenga biso ezali ke oboma. Alors tokolanda maloba ya bato oyo ya mboka tofandi obie tokolanda oyo ezali mokano na Nzambe. Nzambe alobi okoboma te. Cela voudrait dire que ntango zemi ezali kokota mutu wana ata aza ya une semaine ya 3 jours aza déjà mutu. Pourquoi? Parce que Biblia ezotalisa biso que Nzambe azoloba créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mutu nde aza bon en fait aza créature oyo na création ezaki créature parfaite. Avec dire quoi? Nzambe azaki retrouver na kati ya mutu. Soki tosali biloko nyonso Nzambe atela yango lokola mutu te. Mutu ezwa Nzambe tan asala d'abord mutu ndenge Biblia ezotalisa biso ke azwa mabele asali fort et puis azwi souple na ye. Bon Nzambe na ye atia yango na kati ya mutu. Mwana ta aza ya un jour mama na ngai ozoyoka ngai papa na ngai ozoyoka ngai azali mwana. Alors biso en tant que bakristo nous avons le devoir sacré de se prononcer liboso na Nzambe. Loi oyo eleka ou bien eleka te mais soki yo se prononce non Nzambe ne te jugera pas. Il dira que tu as ndeko évangéliste Marcel tolingi tokata moke ya kozongisa vraiment tosepeli olenge osili kobenga biso parce que olobi bien ose présenter ozali na chargé ya communication ya lingomba ya EPFI oyo ezali kosangisa basali na Colobance awa katikati na mboka na Irlande. Bongo toutei kozala en contact na invité le spécial oyo azali bongo pasteur Constant Mayamba tolekei kotuna ebe motuna wana mais lokola yo ozali responsable ya chargé ya communication na EPFI oyo ezali kosangisa basali na colonie nyonso na mboka ya Irlande. Est-ce que bon salaki mwa sensibilisation na balingomba nyonso kokende kopesa message oyo po toyebi mingi tovandi awa na mboka oyo tozwi lokasa ya motala lokoloba donc toali bongo na droit ya kovote. Est-ce que bosali moi sensibilisation ya koyebisa bandeko na biso lolenge nini masolo ezali kokendela katikati na mboka oyo to ndenge nini boyebisi bango te soki ozali chargé ya communication na kati ya lingomba ya EPFI? Merci toza kotalisa nga motuna oyo soki tosalaki sensibilisation et c'est vrai tozali na masolo ndenge makambo ezokende boye toza na masolo tokozala kutu na réunion moko na mikolo oyo ezolandaka na mingi te awa makambo oyo eza na mesa parce que naza na direction makambo oyo eza na mesa okomona te makambo nyonso oyo elekama na mboka oyo même ata ntango efale baa bachoisir soki mibali na mibali basi na basi bazali kobalana église ezali na position na ngo biso tozali église bomoko na biso nde ekopesa biso force. Cela voudrait dire que à partir ya dimanche oyo basali nyonso ya Nzambe bakosalisa bana na Nzambe. C'est vrai toteyaka bayala na Nzambe bayebi te ezali mabe kokende kolongela ezeli mais bakosalisa bango te il faut d'abord kote faire enregistrer parce que eza na bato ebele c'est vrai aza na mokanda mais mokanda oyo aza na yango azwa yango ka po avoyaza voyage eza makambo mosusu mais eza mpe na badroit. Voilà, ça c'est vrai. Alors soki yo oza citoyen ya mboka oyo bape po mokanda oyo ya motane yebaki ozali na maloba oyo okoki koloba yo balingi yo obien koloba te nga na bongo. Alors na ntango tokomi voix nyonso ezali kokonte. Ça veut dire quoi? Biso il faut tokende tovote etanke bana na Nzambe. Voilà. Ntango biso tokovote voix na ye ndeko mama ezali kokonte. Makambo eza très sérieux.
ezali kosenga na bandeko na biso nyonso oyo bazoyoka monoko nga nazoloba totelema bandeko tofanda na ndako te nakosenga mpe mbongo te mpo ozaenregistre kenge na kampikansi ozaenregistre kenge na garda na ye okozwa fort ozaenregistre mpo bakonte comme électeur moto oyo akoki kopona soki ozaenregistre mpo ndeko na ngai okopona te alors ezali na kosenga ete moko na moko na biso asala makasi d'abord azaenregistre eloko ya liboso iloko ya mibale akende kosala oyo ezali mosala na ye ntango avec conscience mpe akende kovote ovote non epuis na kosenga na bandeko mosusu eto bazala na Facebook nazali kooblige motu te oblige bazali vote ezalaka secret c'est vrai mais moi je me rappelle ntango nasala vote ya koboya mariage wani nakanga mpe na mwa foto na ngai na partage yango mais c'est bien ngai naboya makambo wana na ndima yango te na nzambe alors azoba ke mwana na ngai aboyaki biloko oyo parce que biloko oyo ezali malamu te alors nazosinga na bandeko nyonso oyo bazali bana ya nzambe bayeba koloba non na problème oyo ya avortement. En tout cas merci mingi ndeko évangéliste Marcel Bondo kokende nanu te ezala na biso na ligne parce que bandeko mingi bazali kolanda yo topesi mpe ndeko na biso eli malanga oyo azali kolanda yo na mboka limerique ye mpe aleka na kokende kosaragise soki nano osaragise te bandeko bokende kosaragise mpo na toyeba kobloke loi oyo ya référendum esila koleka te katikati na mboka oyo parce que toyebi malamu tozali bongo kobota bana katikati na mboka oyo tozali bongo na bana basi katikati na mboka oyo lolenge nini baloi ezali koleka katikati na mboka oyo bongo toyei korapele bino tozali bongo en direct ya radio télévision Congo Mokristo na émission na biso babengi tolobela bakristo na numéro 0. Donc ndeko évangéliste Marcel tondi botondi mais tolingi soki ozali na maloba mosusu ya kobakisa oleka na koyebisa bana nzambe kasi motuna mosusu ezali boye est ce que maloba ozali koloba concerné ka bana nzambe donc bakoki kovote to mpe bandeko mosusu oyo toli na bango katikati na communauté na biso baafricain mpe bango lisusu bakoki kovote non to bango bakoki kovote na bango oui maloba oyo nazolanse yango kobeta mbela eza d'abord na oyo bayebi yesu kristo te mais en dehors ya baoyo bayebi kristo te toza na communauté moko tolobaka monoko moko eza très important bayeba ete kovote non ezali kosala volonté na nzambe bavote wi te batelema biso nyonso itant que bato moko tolobaka monoko moko touta peut-être bisika ekeseni lakini kasi tolobaka monoko moko tovote non na référendum oyo eti nyonso akovote wi ayeba ke azali kobuka oyo ezali commandement ya nzambe nzambe alobi tu ne tueras point oki moto ake avote wi ça veut dire ke andimi koboma alors koboma nzambe azoloba na mokanda lefa ya apocalypse alobi no motu nyonso akotelema liboso na ye kobanda bana mike na mikolo nzambe akojuge œuvre ya tout un chacun ça veut dire que oyo nyonso tokosala nzambe akojuge yango ata ntango okoki kovote non etango okoki kovote wi nzambe azomona parce que nzambe aza likolo ya nyonso kaka wi na yo oyo ondimi jour moko nzambe akotelemisa yo na kiti na ye apose ke yo ondimaki baboma bato oke nga nalobaki ke motu akufa te alors bongo ndeko évangéliste Marcel Bondo tolingi kotuna yo motuna mosusu bongo tokoprofite kotuna yo motuna oyo bongo bandeko oyo bazali na mboka oyo deja basalaka bavortement deja nzambe akoloba na bango nini bandeko oyo basalaka deja bavortement avant ke loi oyo eya po toyebi na mboka oyo avortement ezalaka te awa soki okumbi zemi na yo faut vraiment obota kasi eza na bandeko mosusu babimaka libanda mpona kokende kosala avortement sikoyo nzambe akolimbisa bango okolimbisa bango te eloko nalingi na kita wana eza ete péché nyonso moto asalaka ya salaire moko ya kofuta yango ebibi ezoyoba ke le salaire du péché c'est la mort mais sauf moto abandi kosala péché na dans l'inconscience ça veut dire que ayebaka te que nzambe aboli eloko wana parce que eza bato mosusu babino c'est tout à fait normal na topreparaki te na zizemi wana na kobota te nakendeka na longola yango kutu aza mwana te eza dans l'inconscience mais soki moto wana ase repentir asengi epai ya nzambe bolimbi mpona lisumu wana nzambe akoki kolimbisa parce que notre Dieu est miséricordieux mais soki moto ayebi ke eloko nzambe ake kosala yango soki ase repentir te nzambe akozwa comme un coupable parce que Bible dit que nzambe azwaka juste te pour un coupable et un coupable te pour un juste
soki oyambi Yesu Kristo wana tu es purifié, tu es sanctifié, Nzambe na domaine na ye ya pardon akolimbisa yo ndeko. Mais to boya eloko oyo ya kozwa zemi imakokende kobwaka yango. Et mingi bato mosusu bazalaka te eza ngai te eza kaka mama ye nde akende kosala yango. Mais yo mpe mobali oza auteur ya eloko wana parce que soki eza na mwasi azwi zemi boke bobwaki yango yebaka Nzambe kozize bino nyonso parce que bozali babomi liboso na ye. Merci mingi bozali babomi liboso na nkolo bino nyonso ntango osili kopousse kolongola zemi na yango wana ezalaki vraiment mbela oyo ndeko na biso l'évangéliste Marcel Bondo asili koyebisa na biso bongo ya moto tokaba na ndeko évangéliste tolingi kopesa yo opportunité so ayaki kopesa biso baprogramme ya lingomba to azali na annonce oyo ayaki kopesa mpo bandeko banso bazali na line kolanda biso mpe partout dans le monde basila koyeka programme ya lingomba to esika nini oyo ozalaki kosambela to programme nini oyo kopesa toyeba événement nini oyo ekoki koya katikati na esika oyo bozali kopondela bongo tokoleka lisusu kocontacter nsima na yo président ya EPFI soki kopesa biso kombo na ye na numéro na ye. Merci. Merci. Na kopesa deux communiqués ceux qui ont le mot de la fin en à Liboso. Il y a Yambo Isaac chaque dimanche to priaka mais na bisika biso tozali na local bisika biso tozali na local nde esika to priaka. OK. Ya mibale na nye kosalisa na bana nyonso ya Nzambe na ba oyo baza bayebi nano bafata na kati bana nyonso ya Nzambe ya mangomba nyonso oyo ezali na kati ya mboka oyo tokozala journée moko très spécial. On a profité de la carte de radio parce que après, on a peut-être une émission pour la personne. On a une journée très spéciale. On a la journée le 12 mai. Journée où on a la miloulou mimele. On a la prière pour la famille. On a tout le monde là pour la famille. Parce que tu remarques que la carte de Mboka, ça fait quand même un temps que je vivre. Mais bamboulé tu connais kana auto bali baliwa moko ezali ko tolobi que bon en fait baliwa moko ezali ya ba mort un peu très soudain alors que l'indagi que la libération en Nzam to c'est la mawa Nzam likolo ya mboka o likolo ya communauté na biso likolo ya bana Nzam ce qu'on a une prière très spéciale oyo ezali ko réunir ba église nyoso ya kati ya mboka o et rencontre ngo et ko salema à partir ya ngonga ya 14h30 na église ya oyo bazobenga end time ministry oyo ezali kokambama na apôtre Alidor nazali kosenga na bana nyonso ya Nzambe nazobeta mbela nayebi ke yo kozwa yango mpe otalisa bana nyonso ya Nzambe tokokutana wana eza kaka journée moko oyo tokokutana na bana ya Nzambe mais programme oyo eza pour le serviteur de Dieu pour les intercesseurs ekozala pendant une période ya 7 jours ekobanda le 7 jusqu'au 12. Mais les 12 jours, on a beaucoup de ensemble nyonso. Na esiko ya apôtre Alidor, ba église va passer nyonso bakozala wana, ba évangéliste nyonso bakozala wana, ba intercesseur ya ba église nyonso bakozala wana. Place tokoya tosangana po tolela mawana Nzambe likolo ya mabota na biso. Alors, je vais la bana en Nzambe, tout dans la distraction, tu veux que tu pries à la biso. Mais on a la journée spéciale, on prie à la nda, on a la prière à la nda, on a coupé la biso de ce longo, automatiquement, moto wana les bons de lui, n'a pas de connaissance. De communiquer dans la balé, on a recouvert la langue. On a tenu à sa biso combo ya président ya FI. On a tous les capets, on va vous contacter pour la maïmazé, koleka, namboka oyo à propos ya référendum to bolongoli zemi. Problème c'est na ko pesa yo numéro na ye na zali ko tindela yo na ngela ya singa na ko loba yango boye teka na zo tindela yo yango ezali ko nazali ko tindela yo eloko moko ya suka kaka na koloba epi na zonga na tenda ngana pesa vérité ya suka ezako biso ke une situation ya ndeko na biso dernière totelema merci ndeko na biso passer remba zana line tokoyi koyamba ye nsima na yo soki akoyi kopesete ok na kopesa kaka mwa verse ya suka nsima nalongola nga na ndenge nazali kotanga na psaume 139 verset 15 tokoyi kotanga yango psaume 139 kuna balobi biso na psaume 139 13 à 15 balobi c'est toi qui as formé mes reins qui m'a tissé dans le sein de ma mère.
je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les connaît bien. Voilà, donc Psaume 139, 13, il y a mon ami. Et ça 13 à 15. 13 à 15, bon, 15, mon corps n'était point caché. Non, 14, autant y en a 14, voilà, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Merci, 15. 15, maintenant, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Ah, mon corps n'était point caché devant toi. Ok. Lorsque j'étais encore dans un lieu secret, quand tu m'as tissé, tant on va dans un formé, donc tant au moins on a été dans mission à battu. Mais mission à Zambé bandé comme on a. Parce que yo maman aux autres les Longolasiens, yo papa aux autres des mabons Longolasiens. Ça veut dire que moi on a table au moment on a mission. Mais Zambé on a créé qui est, en disant que Azamu, Zambé zomona. Tant on a peut-être masse et fort, Zambé comme on a. Alors tout bang Zambé, tout tango na oyo. Merci beaucoup, évangéliste Bondo. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous ont besoin merci pour nous sa confiance dans la radio télévision comme Christo. Ne le kana koyeba ko panza sa mwana bande ko bansa o basé ko landa biso ba ko koyeba ko plancher na radio na biso. Que Dieu vous bénisse. Bongo to koleka ko zonga susu na neko passer asile ko benga biso awa. Il y a une contribution concernant Maïmazé Koleka na référendum. Bongo, il y a Zali Bongo fermé. Kassito, Zali continue l'émission Nabiso. Tu peux se demander comment on va connecter na chaîne Nabiso, il y a radio télévision comme Christo. Neko Gradi Makiese, tu peux se monter. Pourquoi pas Neko Alexander Lupusa. Tu peux se monter. Tu peux se monter. Final Georgina, tu peux se monter. Pourquoi pas Neko Faveur Yuri Lumemi. Tu peux se monter. Oh, il va Nabiso. Katikati na radio télévision Congo mo Christo. Bongo toleka ko chalo yembo simalo yembo ne toyeba ko continuer susu le temps de la mamai toyeba ko continuer susu émission na biso na thème oyo. Se brancher sur la radio télévision comme Christo totombeli bino mokolo malamu totombeli bino mokolo na misato ya poso oyo écoute biso tika mabota babino bozala vraiment santé malamu kolo na biso aleka na koyeba ko pambola bino esika nyonso oyo écoute bino bongo biso tozali radio télévision comme Christo oyo bino molobeli ne kontingi kiaku Alphonse molobeli na bino oyo Alpha azali bongo kolobela bino na radio Congo Mon Christo télévision bongo nini oyo tokoki koloba lisusu na premier na biso na lelo concernant émission na biso tozali kolobela maimatali référendum katikati na mboka Irlande. Référendum na biso oyo ezali kosalema katikati na mboka oyo bongo tozali kosenga na bandeko banso bokende kosenregistre mpona koyeba kovote non kotya kala katikati na mai oyo elingi koleka bongo tokoyeba kocontacte lisusu bainvite na biso mosusu mpona koyeba kotuna mituna nini mosusu tokoki kotuna kasi tozali kozela juste numero ya président ya EPFI mpona toyeba kotuna ye mituna nyonso oyo bakoki koloba concernant émission oyo toyei kosala oyo babengi na référendum 2018. Merci beaucoup. Tout ce qu'elle a toujours branché.
tu as contacté bon on a colombe sous. Tous les cas toujours pour se protecter de brancher dans la radio télévision pour mon Christo. Vous allez toujours pour Benga. Ça y est encore pour la presse biso. Opinion dans ma mazaï koleka dans le référendum 2018. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour, Pasteur Francis. Bonjour, bien-aimé. Pasteur Francis, tu es venu à la radio-télévision comme mon Christo, Ozali en direct na radio Nabiso, le lengue Tozali Solanayo, mon clignons sur Ezeko Landayo, tu as mis Tuna et Rotuna concernant le sujet Nabiso, il y a référendum 2018 concernant avortement dans Irlande et en Otoke Bako, Pesa Maloba, ce que vous avez dans mon temps où il y a représenté, bon, on peut s'habiller opinion en tant que pasteur. Ok, bien-aimé, Ezali, vraiment, et c'est mon mingi pour la Robenga, bien que tout en étant occupé na Elo comme ça là, parce qu'il permet toutes choses, on ne saura pas être trop long, mais en bref, nous pouvons nous référer seulement sur les Écritures. Dans le Bézo Talisabiso, tant que tout le monde a Jérémie, l'Ikamba Jérémie, Azotali, ça a été. Dieu l'a connu depuis le ventre de sa mère. C'est-à-dire depuis que le premier jour qu'il était conçu. Nzambaïba qui déjà qui Moutouazali s'est formé. Et Moutoua n'a pas mission. Et que Moutoua n'a pas tina. Il y a cosa na bomo. Et que tant que zonga aussi dans cet aspect de choses, que zomo na que référendum et zomo mabiso na sens que moi n'attends pas l'immonae. Jusqu'à un certain nombre de semaines, il faut que l'ongolaye, l'ongolaye, et c'est un choix de parents, ce qu'elle que l'ongola quoi avorter, et c'est un choix qui est porté sur le parent, non, cela est contre la parole du Seigneur. Nous devons nous référer sur la parole du Seigneur. Dieu nous connaît dès le premier jour. La Bible va plus loin dans le proverbe pour nous dire que qui est celui qui connaît comment Dieu forme les os d'un enfant dans le ventre de sa mère. C'est pour dire que Nzambe tel le azo formé mutu yende ayebe. On ne peut pas dire que non, l'avortement est un choix. Ça c'est un problème qui est pratiquement païen. En tant que chrétien, nous référons à cette radio même on appelle Congo Moklisto. En tant que Moklisto, nous devons savoir que l'enfant est formé dès le premier jour de sa conception. Quand il est encore foetus, Dieu connaît que c'est un enfant qui se forme. Voilà à la première question, ce que vous avez à Moussoussou. Merci, pasteur. Vous allez parce que vous allez en direct dans la radio-télévision Congo Christo. Bongo, ce que vous allez dans le programme concernant l'église, bongo mbalasima toke ba ko bongisa lolenge nini tokoyi ko pesa ko sensibiliser ba na nzambe nyonso concernant référendum o ezali ko ya awale 8 mai 2018 toko misi nzambe ndeko na ngai na yebiete mosala ozali ko sa na cadre communauté chrétienne na cadre communauté mobimba na mboka autofani za musala munene o ezali ko permettre que et au travers médias, tu vas véhiculer le message concernant la parole du Seigneur, concernant le lengenini moklisto ko vivre. Nzamba za lokumu nazali pasteur na église Tobengi assemblée chrétienne Peniel. Tous en a vu l'accord que tosanganaka chaque dimanche à partir de 11h à 13h30. Et Tozalina partage toute étude biblique chaque mercredi de 17h à 19h30. Tozana temps intercession vendredi de 16h à 18h30.
et tout ça na répétition, il y a chorale, tout ça yembi, et à partir il y a samedi à partir de 16h. Et tokumi sinzambe pour réunion à maman ezali pe beaucoup tania ba maman ezali, beaucoup tania ba papa ezali, et que les jeunes sont aussi encadrés chaque dimanche. Tokumi sinzambe pour na nyoso wana, et pour l'instant événement nabiso ezali projeté, c'est juste au mois d'août. Et Tsokingo Raeko Kito Ebike Toko publié en haut parce que nous avons un calendrier fixe selon programme et église, août, octobre et puis février c'est les kaki. Nous avons mis en Zambé pour na oyo ataliko permettre na ndenge yo zaliko tendre biso lisusu micro peut-être bako véhiculer ce qui est pour la gloire du Seigneur. Kolo azolo kumu. Merci mingi Kolo Zolokumu, merci Pasteur Francis to sengi du subolimbi sina kweba ko zo vraiment d'arrache-pied. Tikan Kolo azala elongona yo soki nzambe azongite neto mona ndambala sima. Merci mingi neko, merci Kolo pambola mosalo za osala. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur to zongi li susu na lin na biso to lingi to benga bandeko o wapi basiko benga na biso to moni Pasteur Remba asiko za na ligne to koyeba ko rappeler juste to tunaye opinion na EP na mai matali référendum 2018 na mboka oyo ndenge tozali kokende telefone ezali kobenga bongo tokolekana koyeba kopesa ye mbote. Alors merci Pasteur Mbote. Mbote ndeko Alphonse nakati ya Congo Mokristo. Merci to bengio vraiment parce que vous allez passer leader, vous allez passer moko ya basal na nzambe oyo parce que ko ya vraiment katika na mboka oyo ya liboso kasi to ko sala mission te sa to ko tuna peli sous opinion na yo bongo to ali bongo en live en direct bandeko bazali ko na biso de peu partout to lobaki yambo yako sisa émission na biso sengela na biso to tuna mo tuna concernant référendum o ezali ko salama na mboka na Irlande le 8 mai 2018 bongo makanisi oyo ya yo penda tant que pasteur ezali boni pe conseil nini ko pesa na communauté na ba casquette ozali na ngolo ko la président ya communauté CCI pe lisusu moko ya ba pasteur oyo azali ko kamba katikati na mboka na Irlande maloba omoka yo. Merci Ndeko Alphonse, merci Congo Mokristo. On a sepeli pour la question, on a peine à sepeli pour la likanisiona. Bandeko ezali obligation na biso ba chrétien et biso nyonso. Tozali kosenga mwana nyonso oyo azali na mboka oyo azana nationalité oyo akoki ko voter atelema po akende ko voter non. Pona nini to ko voter non ezali ke to boy avortement ezala public ezala légalisé na mboka oyo. Boyebi la fois passée tangu basalaki makambu ya homosexualité ba chrétien bakendai ko voter te ba chrétien na ba identité na bango bafandaki nango na poche pe to monaki ete na mboka oyo homosexualité komaki pe sikoyo biso kaka ba chrétien to komi ko regretter amboko ndenge nini homosexualité ba légaliser yango ba mboka oyo ba légaliser avortement bandeko soki ba légaliser avortement biso ba église ba to souffrir biso ba parents to souffrir pona nini ba jeune fille nalo bakaka ba jeune ya communauté na biso bakokoma na kindumba moko oyo kozala public ata soki tolo ba yango te mais toye ba yango kwa yebeta ata soki akeno kozwa zemi aza na facilité ya kosala avortement or que tangu toyebi ete avortement ezali c'est un péché ezali crime ezali ko boma mutu. Alors soki mboka o ba légaliser yango bandeko ekozala pasi pona biso yango wana na kosenga communauté nyonso to kosenga chrétien nyonso na ndaku na yo soko za na bana 5 oyo bakomi na âge esi ekoli soit bango bakende ko voter non donc boyi nini avortement ekoma légalisé awa na mboka oyo po biso toko souffrir ba église ba souffrir ba famille toko souffrir makasi pona ba comportement ya bana na biso po boyebi bana na biso na kati ya ba communauté ba imitaka makambu mabe balingaka kosala intégration ya mabe balukaka kaka makambu oyo ya mabe. Alors yango na bandeko to telemela likamwana to banda ko telemela yango na ba église nyonso tu ba pasteur to lobela yango pe ba membre nyonso tu ya ba église batelema pona koloba ke toko voter non pe bakende ko voter zateke baloba mais ba voter basenga pe baninga mususu ba voter doloba non pona likambo yango. Merci pasteur pona vraiment na bwanya mingi aussi ko la kisabiso bandeko bazali ko landa kasi to kute ko sola lisusu nande ko biso oyo azali chargé ya communication na pefi
ye asala komando na biso kasi tongai to tuna bongo le lokolo zelpe moko ya bandeko na kati na pefi bongo position a pefi na mai o ezali koleka référendum kati na mboka oyo tovandi ezali bongo boni maloba mboka yo. Merci pefi lokola ezali d'abord lisanga ya ba pasteur ba pasteur nyonso tout tote ya liloba na nzambe liloba na nzambe ezali koyebisa biso ete tokoki bongo koboma te. Alors comme toyebi ete avortement ezali eloko mabe na yebi ke ba pasteur nyonso tout oyo tosangani na kati na pefi tozali na liloba moko ete avortement ezali mabe. Alors tomoni ke mikolo oyo pefi apesaki programme ya libondeli donc bondela pona ba sujet ebele et surtout ba sujet oyo etali makambu oyo ezali koleka ba mort subite ba maladie un peu ndenge na ndenge mais pona na tina na likambo ya référendum biso nyonso ba pasteur tokotelemela yango ezali ete tolingi te tomona avortement ekoma légalisé na mboka oyo po ete ezali komema bosoto mingi ezali komema ba makambo ndenge na ndenge toyebi atake moto asalaka erreur soko salaka erreur osengi bolimbisi nzambe alimbisio mais kasi oyo tokoma na situation moko oyo ke batieli biso yango liboso wana ekokoma lisu situation ya erreur te ezali bakomi kotinda mutu asala biloko moko tout à fait intentionnel wana ekosala biso pasi mingi yango wana omoni ke na lisanga ya ba pasteur nyonso tout tokosenga ete ba pasteur nyonso biso nyonso tozala na liloba moko lokola plateforme pe totelemela biso nyonso tosenga na ba ndimi nyonso o bayaka na ba etonga ete biso en tant que plateforme tolobi non pona avortement non pona légalisation ya ba avortement. Merci mingi pasteur Mbato sepel mingi tozali ko rappeler bandeko o nyonso bazali ko na biso na radio télévision Congo Mo Kristo o ezali émission babengi tolobela ba Kristo ezali émission oyo kumameli na ndeko na bino ndeko Alphonse Tingi Kiaku oyo ezali ko présentateur ya émission oyo tolobela ba Kristo bongo sujet na biso ezalaki bongo référendum 2018 to voter yes ou bien to voter non yango toni ko zongisa maloba na maboko na monoko na passer remba susu ki azali na loba mususu oyo ko bakisa na biso ya mbote to pesa mbote na suka. Merci ndeko Alphonse tazali ko pambola nzambe na musala kitoko zali ko sala ona oyebi ete bandimi balobi ete mon peuple périt par manque de connaissances moto soki azali ko comprendre likambo oyo azali ko sala te akokende na bobungi pe nazali ko pambola nzambe pona Congo Mo Kristo ndenge ali kosunga bandimi bayeba akoyeba ntina na référendum oyo te amoni kaka yes no otala akipe na ete. Alors vraiment merci vraiment nzambe apambola yo ndeko Congo Mo Kristo ndeko Alphonse pona likanisi yango parce que ezali très important biso ba chrétien tozali batu oyo tokoki ko impacter ba communauté na biso toko impacter ba société na biso na ba valeur chrétienne na ba valeur ya kibonzambe etoyeba ete mboka oyo etongami na ba valeur ya kibonzambe tangu nani ba oyo batongaki mboka oyo soko landi na kati na constitution na bango bakendaki na valeur ya kibonzambe yango okomona ke biloko lokola ba avortement balingaki yango te. Alors c'est pourquoi biso ba oyo toyebi nzambe tika ete to soutenir ba idée ya batata oyo batongaki mboka oyo na kibonzambe. Alors biso nyonso vraiment tozala d'un commun accord tokende kotambola pona koloba ete non tolingi avortement te luka batu pembeni yebisa na bato encourager bato bakende ko voter tosengi po soki to voter te tokokoma na likambu ndenge tokonektaki likambu ya homosexualité lelo biso nyonso tokomi na pasi ndeko Alphonse yo yebi ete boni na bana na biso ya bato ya mangala basi bakoti na ba mouvement na ya ba homosexualité parmi nos jeunes bazali ebele na groupe ya ba homosexuel bazali ebele tofandaka na bango wana ntango mosusu balingi kosidentifier te mais bazali ebele basi bakota na babiloko wana. Alors bana na biso bazali kobeba pona nini po ete biso moko parfois na ignorance peut-être na ba erreur ya mike mais biso baboti biso ba chrétien totelema mpo ete tomona lisusu te ke société oyo ebebisa bana na biso ba jeune na biso ya mibali ba jeune na biso ya basi. Ouais. Alors yangona
vraiment tozali kopambola nzambe na ndenge to continuer kobeta likambo oyo sete papa Alphonse likambo oyo to continuer kobeta yango sete soit yango temps moko spécial oyo ke tobetaka sete mikolo nyonso soki moto ayoki yango lelo te ayoka yango ata lobi soki lobi ayoki yango te ayoka yango likambo mosusu ete référendum oyo soki tokei nango soki tovote te ekotombe mabe mpona bafamille na biso mpona bacommunauté na biso même mpona baeglise na biso po tokomona babilenge ya mike bakende kosala makambo ndenge alingi kosala sukasuka ayebi eke ata soki nakomi na ngai na zemi na te na ko wana na hôpital bakondima ngai nasala avortement donc biloko moko ya ndenge wana mpe ezali pasi mingi mpe tokoboma mboka oyo tokoboma l'avenir ya bana na biso mpe tokolongola bavaleur chrétienne na kati ya ba communauté na biso pe ba église na biso pe na mboka. Merci voilà, mingi pasteur Remba, je pense que Nico rappelé la bandeko to zali vraiment mingi suivi bandeko bazali mingi connecté bazali bandeko en France na Belgique ne bazali connecté mingi na canal na biso ya Orao na page 89 to tondi yo botondi pasteur Remba soki to ko kopesa yo malobo suki sa soko zana ba programme ya kopesa po bandeko baleka bongo na koyoka ba programme o ko kopesa o etali lingomba. Merci. Chaque tozali na mabondeli semaine mobimba. D'abord tozali na programme oyo ya libondeli tozalaka nango na 5h du matin jusqu'à 6h du matin. Wana tozali na temps na biso ya prière fait de chaque lundi mususu de 22h à 23h tozalaka na matei. Ezalaka idépendaka lundi tobandaka na pasteur Max, mardi tozalaka na pasteur Malou, mercredi tozalaka na pasteur Ndingambote, jeudi tozongaka na pasteur Max, vendredi toke na pasteur Titi, samedi toke na pasteur Zepera, ngai na zwaka dimanche ezali ngai pasteur Remba. Alors wana tozali kosala yango mpona kopambola lingomba na Nzambe. Alors mikolo oyo à partir ya le 25 na fin du mois Nzambe a pesi biso likanisi ya kokota na kati na mabondeli pe église ezali kosala mabondeli et chaque premier dimanche o ezali kolanda yango tozali kokota na le culte de réveil toyebi ete mutu soki yo oza réveil moto na yo kati na yo ekotuta baninga o bazali pembeni boni bayaka na baeglise na biso mwasi ayaka mobali ayaka te ou bien mobali ayaka mwasi ayaka te alors bana bayaka me baparent bayaka te et bongi ba réveil soki tuti tata ekotuta ndako na ye ekotuta pe mama bango nyonso bakoya na église alors c'est pourquoi ba prière o tozali kosala kobanda mutu na mutu aluka kosusciter réveil na kati na bomo na ye kotala muninga na ntelo ba Nzambe réveiller nga kotangu ndamba ko réveiller yo réveil kati na yo eko influencer mama eko influencer tata eko influencer bana pe mutu nyonso akomema libota na ye na kati na itonga yango moni pasteur biso na radio télévision Congo Christo tozali radio Bonzambe toujours pour Bonzambe zali kofuta yango na émission na biso oyo tolobela ba Christo tozali na ba sujet mingi ya kosola donc ozali vena na bosenga mingi lolenge nini mwasi azali kokende l'église papa kendaka te to papa kendaka mama kendaka te tozali na émission mingi ya kosala katikati na émission na chance na biso oyo tobengi tolobela ba Christo. Na kozela mukolo oyo opesa nga invitation nazali toujours aussi des invitations na oza wana passer aussi des invitations merci yebisa ngai ezali lelo ezali lobi ale mbangu na koya ndeko po musala oyo oza kosala eza musala munene ya kosunga ba etonga pe biso nyonso tu basali na Nzambe biso nyonso tu ba Kristo ipo tosunga misala ya boye mpona kotambusa faire avancer le royaume eloko tozali biso nyonso kosala totala l'intérêt du Christ et na musala oyo Congo mo Christ azali kosala aussi longtemps que ezali pour l'intérêt du Christ nika ete biso nyonso tozala ensemble to faire avancer intérêt du Christ na musala oyo yango na lobi ke nazana nga disponible à moment nyonso tu ezala soki ata makambo musala na kosenga break na musala po ete na ya mbangu po ete na yeba ko participer pour te faire avancer l'intérêt du Christ. Merci mingi pasteur Remba to kopesa invitation en privé to benga sima ya kokata awa poto ngite moni satana acha setela nzela na tango yoko yasu ke programme za ko yawa yango to kopesa kolonga biso lisusu te poto sito longa ye Christ sur la croix et par sa résurrection alonga kaye pe biso na onyo soto kosala elonga ezali kati na biso kati na kombo na Yesu na makila na Yesu. Amen. Merci pasteur Remba to tonje botondi na lengo sik to siko zotana yo vraiment bolimbisi
tika nkolo azala na yo soki yesu azongi te ne tokuta ye na mbala nsima ntango tokotinda invitation na biso officiellement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, ndeko Alpha tika ete mosala ekende malamu. Merci mingi. Wana ezalaki bongo paseremba tozalaki na ye elongo na line na maimatali oyo référendum oyo ezali koleka katikati na mboka na Irlande. Bongo bandeko balinga mikati na kolo topesi bino bema lokumu totondi matondo na kolo na biso pona koyeba ko toucher mitema ya basanga nzambe oyo tanto tozali kobenga bango bazali ko répondre bema favorablement pona koyeba ko répondre na mituna na biso oyo tozali kotuna na bango pona koyeba ko avancer œuvre ya kolo katikati na mboka na Irlande. Bongo tozali ko rappeler na bino ke biso tozali bongo radio télévision Congo Mo Kristo oyo ezali koyebisa na biso ke bonzambe ezali kofuta lola ezali kofuta yakala ngambo na biso po yo vivre esengo oyo wapi biso tozali kovivre na yango tozali kokende vers la fin ya émission na biso kasi yambo ya kosukisa toni kopesa na bongo nzembo likambo tomela mwa mai. Merci, tozala toujours branché. Nzemona Miriama lindana na Dawidi. Dans le Seigneur, tozongi lisusu yambo ya kosukisa émission na biso tolobaki fallait to contacter président ya PEFI oyo ya bapaser bongo tokoleka na koyeba ko contacter ye yambo to continuer émission na biso na mkona lelo na tranche babengi tolobela bakristo bongo tokoyeba kobenga pasteur ya PEFI na kombo ya pasteur Luki Yvon téléphone ezali kobenga Allô? Oui. Allô, bonjour, Pasteur Luki. Bonjour. Pasteur Luki, tu es en direct il y a Congo Radio Télévision Congo Mo Kristo, ozali en direct, bandeko banso, ba zali kolandayo, lolenge to zali nayo en ligne, to lingaki to poser mituna, na émission na biso, to eko sala, o to zali na thème, ya référendum, concernant avortement, référendum, o eko sala makatikati na mboka ya Irlande, na mois de mai, il y a 2018, bongo, lokola yo zali pasteur président ya PEFI to ngai to jwa opinion na yo peto tuna yo keke mituna soki ozali na mongonga. Pardon lobby ezali radio to ozali na radio télévision Congo Mo Kristo en direct bande ko bazali na ligne bazali ko yoka yo to zali na émission to eko sala bongo thème na ngo ezali concernant référendum o ezali ko salema na mboka o na mois de mai. Opinion na yo ezali nini en tant que pasteur et en tant que président il y a PEFI. Oui, tu as vu situation un référendum en Irlande où il y a avortement position la position il y a l'église en général sur le principe biblique tu allez contre avortement ba mesure ezali kozwama et ko fungo la porte na ba but tellement mini que l'unité loi où ezali existante pour le moment le 8e amendement va kokolongola yango l'opposition na biso ezali claire tozali contre référendum disons tous qu'on voter maintien il y a 8e amendement ou la constitution voilà yango mutuna vraiment tourner to tuna poto sele ko sona bandeko ba passer monsieur ko sona passer Francis to sona passer Remba to sona ndeko Marcel et puis na passer Constant ba pesa biso ba opinion na bango pe concernant référendum aux Elkoya, il y a un autre sur la vraiment la président et à PEFI
Potatoye ba makantini o bango bazali na yango tango ba sangana ka ba sala na Nzambe iso le lenge nini bazali komema éducation chrétienne na balingomba nyonso na matali référendum oyo ya avortement oyo ezali koya katika damoka oyo pona bilingi na biso. Na lingina profiter pe pona ko sensibiliser ba église basali ezali kaka position na biso moko te mais toluka ko partager yango ko communiquer yango ko éduquer bandimi o bazali na kati tonga. L'un des problèmes toza kokutana nango c'est que nzamba pamboli biso tozana bandeko o basi bazwi ba nationalité donc ba komi na droit ya ko voter. Malheureusement na tango ba élection sala maka référendum mais sala ma patuana bazokende ko voter te. Ce qui fait que point de vue na biso église ezo peser pesa mingi te parce que bandeko na biso on dirait to mesana un peu na kamwa réserve wana c'est comme ceux qui votent na ngai ko changer le vote te vote ya moko na moko et ko influencer résultat final il y a tout le référendum eza ko salama donc to bandaki mobilisation na ba église mais to lingi vraiment to lancer message na ndeko nyonso o aza na capacité ya ko solola na batu eza na église eza na centre culturel eza na club eza na lisanga songolo comme un peu ko sensibiliser population na biso to tele major wana to kende effectivement ko voter ça ne servira à rien tous à la point de vue mais to fandi na bandako résultat ko bima et ko s'imposer sur biso tous à la d'accord c'est ce qui mesure en ezwami et ko s'appliquer sur biso le lot au monde a batege ko ça matin mais lobi kuna na ba famille na biso na bano bazobota ma surtout bano bazobota ma na kati ya mbokolo makambo ekoye kozala oyo biso to ko regretter parce que position ya oyo gouvernement zali ko soutenir kozala tellement ouverte que lobi kuna mwana na ndako ko jepe ko lekana nzela avortement ozata na question ko tuna yete médecin zape na question ko tuna te eza liberté na ye choix na ye ndenga décider ndenga ko sala or biso to ko accepter le kona te parce que tout temps ça na principe eza na kati ya lo banzam donc sensibilisation vraiment bande bona biso. Merci pasteur Luki pour la tango na to sili ko joa bongo to liko kabwana yo ya mboko kabwana yo to liko pesa na yo maluba suko za ndo ba suka to suko za pela ba programme ya lingomba o za ko kamba o ko pesa bande ko baso bale na ligne basila ko capter message oyo. Merci. Na Monsieur sous merci pour l'occasion. Monsieur et local bosso na koloba Italie organisation tous en OPFI plateforme ya l'église francophone en Irlande tous en programme ya mabondeli par rapport à la situation to kuta na mboka o tu yebi to kufeli bande komingi na tamoko ya mokuse tous en bande komingi baza ko bela malade eza ya compliqué ya grave ce n'est pas normal na kamwa communauté tous en ngobelo kwa on est sala mana diro ya mokuse na tamokuse we alors to solo la kana basali pe bande ko mususu to kana to zwa ta ya mabondeli c'est vrai to ko mekana o Italie médecine to ko luka ba solution physique mais tout ta la nous pe côté Nzambe donc na moya mais dans les 7 si les 12 mai to ko za mabondeli de lundi à vendredi basali ndena ba intercesseur ba okota mabondeli mais samedi les 12 mai na ina bita c'était samedi les 12 mai na église à pasteur et apôtre Libert to kuta na kuna de 15h à 18h to ko bonde la biso nyonso longo tole la manzambe donc ko za ka prière par rapport à la situation biso ba congolais to batamangala toujours vivre en moko Italie liwa pe ba maladi ba pasi ndenge na ndenge donc mabondeli yango tout ça ko to sensibiliser biso nyonso to na kati ya mboka oyo to boyi mutaza na liste le suivant et plutôt regretter to leli et lobi kuna to jouer à ta disposition mon côté yango to lingi to zo penza tant wana ya koyiba ko bondela nzamba ko sunga biso ceux qui après prière on a eloko monsieur kozala ndenge nzambe a ko orienter biso donc voilà programme ngana PCP na cadre église la grâce sous préparer 20e anniversaire ya église et kozana mois de juillet du 5 au 8 juillet na année 2018 donc on a quelques mois yango kana ya ko kabula bandeko baza koyoka. Merci Mingi Pasteur, merci Kolo Zanayo, Kolo Pambalayo pour la disponibilité. Tana aussi qu'on peut ça la radio-télévision Congo Christo. Bongo, tant que vous avez ça l'anniversaire de Bino, la 20e. Ceux qui vont tenir des bisous, le Kassa, Bandego ya Congo Christo, to le Kakuzalana, to Sepela. Et l'on a Bino, Tika et Nzambe, Ale Kanakoe, Pambalayo, Pasteur Luki. Ok. Merci Mingi. Bandeko, Balinga Mikatina Kolo, Wana Zala Kibongo en direct en duplex, et Zala Kibongo, Pasteur Luki, Yvon, Oya Zali Bongo. Représentant au président, il y a PFI, il y a organisation, il y a pasteur, il y a francophone, il y a Mboka, il y a Irlande.
bongo tozali kokoma vers la fin ya émission na biso mokona lelo vraiment tika nkolo asila kozala na bino oyo ezalaki bongo émission na biso oyo tobengi tolobela baklisto ezali émission to tranche oyo ezali koleka katikati na radio télévision Congo Mokristo oyo ezali bongo présenté na ndeko na bino molobeli Alphonse Kiaku Ntingi yende azali wana molobeli ya émission oyo tolobela baklisto na première tranche na biso tozalaki na yango topesi bandeko baso mbote oyo bazali kopesa biso confiance ya koyeba se brancher na radio télévision Congo Mokristo topesi bandeko Dulisha Ewing topesi Triple J topesi bandeko Latos Moko Nituka mbote tika ete nkolo asila kozala na bino banso oyo bozali se connecter po bozali soutenir biso na mabondeli na maimanso oyo ezali koleka katikati na radio na biso télévision Congo Mokristo bongo radio télévision Congo Mokristo ezali engunduka oyo elobelaka bobele maye na nkolo to maye na nzambe awa sans polémique tolingi polémique te katikati na radio télévision Congo Mokristo awa nde tozali kokabula bolingo tozali kosala oyo ezali évangélisation oyo ezali notre profession katikati na radio télévision Congo Mokristo bongo soki nkolo azongi te tozali toujours elongo na bino tolingi pesa na bino lisusu baprogramme na biso oyo tozali kosala katikati na radio na biso engunduka na biso radio télévision Congo Mokristo chaque lundi tozali bongo na l'émission de 11h à 12h tozali na émission oyo babengi Papa Jean ye azali responsable ya église oyo babengi Dieu tout puissant bongo ya lekaka chaque lundi katikati na esika pe lisusu na mokona lundi wana kaka de 18h à 19h tozalaka bongo na émission babengi parole d'encouragement oyo ezali kopesamela bongo na servante na biso puissante mosala na nkolo mama na biso Hortense bongo tant tokomaka de 20h de 19h à 20h kuna tozali na émission ezali kopesama na évangéliste international tangu ifwene bongo de 20h à 21h tozalaka lisusu na émission yo ezali vraiment kolondema mingi katikati na mokili mobimba oyo babengi sekele ya libala oyo ezali kopesama pa bandeko na biso ya mwasi to ya mobali na kombo ya mama Jolie pe lisusu na ndeko mako kasi yambo ya koyeba kosisa émission na biso tokoki kaka kokanga émission boye te sans tobenga oyo azali bongo pasteur ya Ningomba wapi oyo biso tozali ko évoluer bongo tokoyeba kobenga ye lisusu mpona tosilisa émission na biso ya kokanga émission na biso tokomeka kobenga pasteur Jean-Pierre Nguzani soki ye mpe akoki korépondre na baquestion oyo bongo tokoyeba kosilisa émission na biso telefone ezali kobenga. Allô, bonjour pasteur JP, to bengi en direct, ozali en direct na émission na biso tolobela baklisto na émission na biso na chaîne na biso radio télévision Congo Mokristo bandeko bazali mingi na ligne bazali kolanda yo tolingai toyebisa yo ezali émission 0 oyo toyekosala oyo toali na thème ya thème na biso ya référendum oyo ezali kosalema katikati na mai ya 2018 bongo tolingaki yambo ya ko close émission na biso toyebi ozalaki occupé na mabondeli tolingi totuna avi na yo nsima ya kosola na bapasteur mingi tosoli na bango bapesi bavi na bango bongo tolingaki mpe toyoka avi na yo ya koyebisa bana na nzambe oyo bazali nyonso na ligne avi na yo pasteur Jean-Pierre Nguzani représentant légal ya église ya process divine olingi kolobela biso nini na sujet oyo to na thème oyo référendum 2018 bana na nzambe bavote oui bavote non. Voilà, na pamboli nzambe vraiment c'est une très bonne émission et là on a koyé koloba kaka bana nzambe bakoki kozwa décision na bango par rapport à ce que Bible za koloba. Amen. Alors Bible le bilan na mokanda na Jérémie à partir du chapitre 1 de 1 ti na 6 kuna nzambe oyo na Jérémie quand tu étais tango za na libumu ya mama na yebaki yo na ponaki yo na établissaki yo comme prophète des nations. Et ngolo banini depuis Jérémie za na libumu ya mama nzambe yebaki ye. Donc le monde était vie et bandara déjà tant que mutation la libumu déjà à maman. Donc ce que Zali était pour voter oui, toujours pour encourager le col à meurtre et ça contre la parole de Dieu. Donc en accord avec la parole de Dieu, il a conseillé Nzambe va voter non. Va voter non parce que nous ne pouvons pas encourager le meurtre. Parce que on va voter oui, c'est comme si ça a été Koboma, moi n'attends pas libuma maman. Bisonyo et tout, avant toi na mokili to le kana libuma maman. Nana vol maba beb sa vie na ebongo
bazabana, baza sans défense, baza innocent. Donc, il faut vraiment être voter non. Alors, tu veux dire, tu n'as pas kawana, et ça n'a pas kamoko, peut-être extrême, ou si tu as un débat, tam sous maman zana zemi, zena pochi à ma bé, et ceux qui, tiki yango, peut-être, maman vie et conservaté, ou on est dans un cas d'exception, Nzamba peut ça toujours, médecin la famille sagesse, donc il faut dater comme une règle générale. Mais la règle générale étant nous des chrétiens par rapport à la parole de Dieu, on encourage Nzambe à voter non. Et ceux qui vont voter non, Nzamba vous allez honorer. Parce que l'avortement, c'est contre la parole de Dieu. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Et en plus, il y a aussi des conséquences spirituelles. Donc voilà un peu ma contribution. Merci. On encourage Nzambe à voter non. Merci aussi pour la Congo Mokristo, pour l'initiative à informer les bateaux participer. Pour ça, participer, la naître et à malamute. Nenga français, qui dit, mouta le bagelo côté ceux qui l'acceptent. Donc nous devons agir. Voilà. Merci Mingi. To Pesio Matonde pour envoyer Bakoyamba coup de fil na biso en direct à Radio Télévision Congo Christo Bongo. Toni ko pesa yo maloba esuka o pesa programme ya Lingomba soki milulu ezali koya to ba programme ya Lingomba bongo ya moto ka ko pesa yo mbote esuka. Voilà, pour notre programme à Lingomba, na fin à partir de vendredi, samedi, tous en retraite, mais cette fois c'est un spécial, tous à quand la prière matinale après-midi, après que les alatés, continue à matin à tous en ango. Alors, ceux qui ont un sujet de prière à limite au bon de la Ponaye, après que Tinda, et pas na Congo Mokristo, à Tindi, à Ekomo Nabiso, on va prier pour lui. L'église est là pour apporter la fardeau devant le Seigneur. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Merci, pasteur. Tout le mercredi permanence. Merci, Totondi Botondi. Si on rappelle que vous avez émission de Bisso, tu as une tranche, il y a thème, il y a tout le Christo, il y a qui premier numéro de Bisso, il y a Kolobela concernant avortement. Si on Kolo Azanayo, bongo, tu as dit Kokata, Nayo pour notre émission de Bisso. Merci, Mingi. Merci. Ouais. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux si mbote peut-être si maton de susu wana zalaki inviter la biso ko benga suka pona koleka na koyeba ko clôturer émission na biso soki nkola zonité to kuta na biso mbala sima to zala toujours branché na télévision radio télévision Congo Mokristo o ezali bongo engunduka na biso ya bana nzambe ezali ko pambola biso partout na mokili nyonso tika ete nkolo aza elongola bino soki nkola zonité ndete zongo to kuta na bino mbala sima Owane Zaki, Wabino, Molobeli, Nekonabino, Alphonse, Tingi, Kekou, Kinkani, Oyo, Azali, présentateur, il y a émission Oyo, Tolobel Bakristo, Azali, Tranche Oyo, Ezali Koleka, Katskati, na radio-télévision Congo Christo, Ezali Koleka Bongo, en direct, mais en duplex, avec l'invité Oyo, Tolali Kobenga, Katskati, na Nzelana, téléphone. Mais ceux qui osent na poster, reçoivent l'intervention, même si vous avez accrédité, glissez le numéro na yo, na page Facebook, tu rejoins le numéro, tu peux rappeler pour participer à numéro, il y a la tranche de Bisso, il y a tout le Christo. Bon, même si vous allez en Afrique, partout vous allez international, tu peux le numéro News au gouvernement. Donc, lobby, tu peux faire le programme de Bisso, sous thème de Bisso, tu peux contexte de Bisso, thème ni autre que le Bela. Car ceux qui ont un thème au ligne de Bela, il y a un concernant le Christo, Benga Bisso, Pepe Bisso, thème. Ko développer yango elongo na ba ndeko banso o bazali ko landa radio télévision Congo Mokristo. Voilà o ezalaki émission na biso ya mkola lelo tika nkolo azana bino to zala toujours branché na studio Congo Mokristo. Merci.